Allô la Chine. Allô la Chine. Na pourquoi tu as une émission, il y a témoignage. Témoignage, ça fait partie de Karine Mokondi la baronne. Tu as un témoignage de la Chine. Vous allez belendenge bozaki lobby. Témoignage ya kitoko. Awa nazana na osala tour na père. Mais na yebisi bino bo manquer te lelo. Témoignage wana na osalango, ça fait partie de l'histoire ya Karine Mokondi la baronne. Ça fait partie. Boye d'abord. Na yebite ngoli. Tobima là. Tobima. Olimbi sanga. Olimbi sanga. Bon. Il faut décider toi que les nuits. Ouais. Moi je t'accompagne. En tout cas, la Chine, Bolimbi Sanganazo sur la même temps na père, elle déranger binoté. Vous s'inquiétez, t'es son na olobana père, aza pembe nangai. Nalina loba boye. Les lotos na témoignage, ça fait partie de Karine Mokondi. Karine Mokondi a opesa ba bengango nini ba exemple belé. Karine Mokondi azana ba exemple ya munene. Mais batu misusu ba melami na kati ya liziba wana bazo mona na te. Siko Karine Mokondi asali nini? Ye azo sauver bato. Karine Mokondi azo sauver penza bato ebele sans le savoir. Vraiment sans le savoir. Sans le savoir. Mais ba mi yebike nga na ye na vie na ye kokota na vie ya Karine Mokondi pona soutenir ye oza na histoire na yo ça sert yo bomba. Il faut bolobela ngo po e sauver baninga misusu. Mais nga lelo na ko betela bino témoignage moko est arrivé ngai pendant les vacances. Pendant les vacances, c'est ça vraiment histoire vraie. Yanga moko na ko bimisango lelo. Depuis na utaki kaka premier jour ya vacances na yaki. Makambo ya arrivé ngape na ye komona ngo lisusu na kati ya vacances. Donc la Chine a tout à l'heure. Na pourquoi rendez-vous comme d'habitude. Comme d'habitude rendez-vous. Voilà la Chine. On y va? Ouais. Voilà la Chine. On est ensemble. On est ensemble, la Chine. Ciao, ciao, à tout à l'heure.